na banda kokanisa ndenge Cynthia Wadol bazalaka bapire na Ariashu. Me na comprendre ke baza na bango bapire te. Po Cynthia Wadol nde bomonaka wana abinaka pampamba te. Asalaka bamakambo ba danse pampamba te. So botie tembe boke na nini na ye bokomona. Bokoti na Facebook bokomona. Ngata namonaki apostaki Ariashu. Namonaki pe Ariashu apostaka ye. Nalobi abaza bapire. Namoni pa apostaka Rich Beauté etro. Nalobi abaza bapire. Me eloko etindi nga na mituna bongo. Po namoni banda ndeko ya Ariashu akufaki. Na namoni bisika Cynthia Wadol atie eloko na Facebook te. Bien sûr nayebi ka ntango mosusu aso souhaitaki déjà ba mes condoléances. Wana c'est tout à fait normal. Mais na page na ye nazomona baliwa ya bamamale, ba video na bango, o bazolobela, nazomona bana babungi, nazomona ba video ya zobina, surtout eloko etindi nga na mitala bime bien. Abandi kobina le 25 na 22 heures. Aye kobina le 27 na 19 heures. Sikoyo eloko etapenga susu makasi ezali tango Ariashu auto poste na même heure. Ariashu azo poste programme aliwa ya ndeko na ye ndenge kokende Kisasa na ndenge bakokunda ngo na métropole. Les mêmes heures, donc nalobi les mêmes heures, différence ba minutes. Cynthia Wadol pe aisiko ko poste video mususu azo yemba sikoyo alo téléphone. Est-ce que likambo nini eza wana? Nazokanisa mabe te Cynthia Wadol ya mwana malamu. Bon, ndenge tomonelaka ye apparence na ye emonanaka aza mwana malamu. Nga pe namonaka ke baza na relation ya bien na Ariashu. Nazotia ye pe na mobulu te na Ariashu. Me nazomituna kaka ndenge tozalaka na bakamarade boye ou bien ndenge tokomaka bapire na bato. Naye komona vraiment soki ezwi yo en tout cas ezwi pire te. Po soki ndenge ezwi Ariashu, soki ezwaki ata mwa ndambo Cynthia Wadol, aninga kosala geste ba oyo mingi azosala te. Bien sûr soki abinaka neti tolinga to comprendre. Soki apostaka ba video tolinga to comprendre. Soki pe atiaka basango ya bapire ye te, soki bakufeli mutu ube likambo toko comprendre. Mais oyo ezopesa mwa kokamwa moke. Bon, nga nazomona ngo mpe drôle quoi. Parce que Cynthia Wadol na Ariashu na Rich Beauté ezomona na neti bakomi na lien moko makasi to bakoma na lien moko makasi. Mais siko natalaki Rich Beauté ndenge asetu amilobeli mpo na ebembe mpo na liwa ya ndeko ya Ariashu. Na mitali pe azo souhaiter ba anniversaire na ye, azo fêter pa anniversaire na ye, nazo comprendre mwa moke. Mais ya Wadol eloko nde nazo comprendre te ti sikoyo na tie eloko moko te ya Ariashu. Nayebi te soki akotiango après nga ndenge nasali video oyo ou bien ndenge nini. Po eloko asuka Ariashu autotia na butu, donc autotia yango différence ya heure ya minutes bango mbale batie. Ariashu atie programme ya métropole ndenge ndeko na ye liwa kore kokende Kisasa, mokolo kokende na mokolo kokoma na ndenge bakokunda ngo. Mbala moko na heure, même heure, différence ya minutes. Wadol atie sikoyo aza koyemba alo téléphone. Yango nazotuna. Bon, en tout cas ki camarade na ki pire yango ezoyebana te soki eza ya modèle ya sika ou bien nouveau modèle. Mokili ezokende pe na makambo ebele. Yango wana soki ozwi likambo pasi ezaka ya yo. Kozela te ke pasi ekende na bapire non. Pasi ezaka ya yo moko. Yo moko kaka moto osibizana na pasi no tie kosilisa pasi na yo. O balingi kokompanie o bakompanie. O balingi kokompanie te bakompanie te. Nalobi te ke Wadol azokompanie te. Ntango mosusu Wadol azokompanie na ndenge ya kosepela na ndenge ya kobina. Parce que ntango mosusu akomprendre ke ndeko Ariashu ndenge akufi ake na paradis. Mpo nakanisa soki oza sire ke ndeko moto bozalaki na kufi ake paradis, nakanisa eza kaka kolela te.
okoki pe kosepela okoki kobina bato bazokomprendre te tina nini ozobina nzoko ozobina mpo ndeko no ake na paradis mpo tomona meme bato mosusu bakundana bango ya mort bazoboma ye ore alela ye azoseka parce que azokomprendre ke ngai nake na ngai na paradis ngai na nzambe naza na kontaka kitoko ngai natongaka lisusu te ngai nafingaka lisusu te etanke nazwa olekisa mokolo te mpona kotongani kokanzela bato mabe nazotosa mibeko ya nzambe naza siri nkolo na nga ndenge tosololaka na kokende paradis yango basepelaka babinaka sikoyo ntango mosusu wadol ekoko ozala azobina azoposte bavideo azokompanie matanga ya Ariashu mene esengo po te leki ya Ariashu ake paradis ekozala bongo nayebi te me bon mokili yango ezalaka ndenge wana wadol bon nazotala kaka na mesana kotala bino bona kokende susu wapi bino nde mbopesaka bagutu otalaka na internet nazaka kotala yo me kobosana te Karine Mokonzi akendaki kokabola mawa kuna biasi babimisi polémique na mama ya Mike image me akendaki kokabola mawa akendaki na ndako akendaki kotala aparticipe makambo ebele yo mpo ozoparticipe j'espère na modele kaka nazomonela na Facebook na mes sincères mes condoléances wana bato tu basouhaité Ariashu biloko wana ozwanga na telefone ya ba inconnu ya bakoni donc ya zozongisaka merci beaucoup bon wadol nga nasokisi na ngai awa soki okoni kobina bina soki sikoyo koposte biloko ya Ariashu ndenge nalobi boye poste pamba te yo otalaka nga anza toyebani na biso bien otika malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.